Ezande Gisèle mwana muyanzi journaliste na mbo ninga mingi journaliste wa pese la mingi ni ramsiri libolo na likata journaliste wa ninga libolo alinga masola libolo koleka masolo no so mokili ngana ninga kalisola libolo mingi aninga rappel so likata mingi po yango ndezo pesa ngai ezo vivre na style likata nazo vivre na libolo na ngali libolo na ngande mutu zo sala nga pona zala libolo na ngande suka makambu na ndutu na nga parti de quoi libolo na parti na ndutu na nga parti na ninga mingi de quoi libolo ezate pona ebine libolo nde source na nga dans libolo nde masolo na nga dans libolo nde propre na ngesikela la na libolo na nga dans sona sokola na ba parti na ndutu na nga parti na sokola ka makasi za kande libolo po yango nde esepesa likata libolo nde yango nde bataka lipa na manteka donc ataka libolo na likata na vinanga donc sona na libolo na likata yango nde solution ya vinanga donc ba mama nyonso na nzoto na bino parti boninga mingi za libolo donc so si na parti libolo oye na elongi mona elongi deuxième partie à moi c'est au fond ninga mingi première partie za libolo deuxième partie za ilongi na yo donc ilongi à moi si troisième partie za libele na yo mon libele pe makambo donc fond ninga pe libele mingi allez quatrième partie na yande sima na yo cimenterie pour za cimenterie le quoi mwana muyanzi yango nde makambo yango nde sentiment yango nde zoboma batu ya cimenterie ya pour za cimenterie le quoi mwana muyanzi longo la souci hein so longo ka souci tika sous sa part oro ma cimenterie le quoi ngai boira na makanisi wana mabokanisa kana po longo la ko ba beauté wana longo la ngonano ya ba shira kini bana poto bana Brazzaville ya tozo lobela nde masola kitoko da masola bien ngana yeli bino lelo masolo nde ya bolingo dans bolingo nde tango papa mama baninganaka moto papa mama banijwa bosundi baninganaka ndenge ngana lobela ngo lelo webi papa mususu nde yazana ko po ninga mwasi akoningo tamsu panda inane olekana papa ningana mingi makano lobela oti et kufara papa na motema donc soko leki na nzela wana ukuta na kana papa na nzela wana yuso leka ukuta ka papa na mona ka papa na nzela wana donc papa mo bavana kana bar mona kwa na bino yo leka ka ya papa na masanga yo leka papa na pesa kwa na ida ndeke me atika kana yo akipa na yo ti uma ajo moko papa na bengi yo mwana bo utaka wapi so bila boy c'est comme on a kala yo papa da kwa ni da ndeke donc ya papa bengi wana bovani bosolo li to bosolo na papa ya ko pesa ka mobile njoto na premier jour te business de ba kuwana business ba décevoir so mingi la premier jour pesa mobile njoto yo bula ko langwa yo po akimi na ye ya liswana sila raté mama solo ba ko sa biso te so mbaya ningo premier jour so pesa njoto soka balio seke pinda nzambe tatinda ki mingi babala na bango biso te premier jour ezarande nini oyeba mobali so aningo to aningi ote deuxième jour bokomo mesana troisième jour pena koma kokama mwasi oyebina mezali kata mobali te cool mama na hotel wo akesiba avo be mama mobali bokene na hotel to boninga mobali sika to boke ba rendez-vous na simba ka penzo to na déjà we baka déjà mesure nango yango nde makambo ebi mo mesure lukata mobile na ndana libanda yebake na hotel pe ozana na société nti boke na les zo sepela ozana sengo bika likata mobile na serce nanga simba esa kitoko ele zo bo mabiso ebi no mesure kata mobile libanda te to boke na hotel boka amuka amulo libo mnene njoko so beli katani na libanda eza mukie okipo kima no paye bo sepe love te bo boy na bino po fingo libo munene te me bino meza mba likatani libanda te mama na hotel wo oketa betala mwa lokwa mukie lokali sa pa muzi ya mwa muyanzi
soka akoti poni maka wa akoti mba moko moi love pour continuer love exacte o ma bosuka nda bokabwani mais so be dali me bezel kateneza mukie o kosa koseka fete ti bokabwani na bino kina po bika likata mobali oyo na ntutu nanga penda ibana te isimba ta mona ka vagin munene mwanga libo munene ta osika nga jo sta tonga ofinga mwasi libo munene ya foto yi balaka dali banda to mi benda ba caresse ba ndu sal benda ko bikandiza ba bote baba msoma pe moi pe blibo pe likina ngonde ka bikandiza la moi pe boko likina ngo o moi ka buma un coup wana ka bikande fala yemba un coup et puis un coup on est à lengie et puis que premier coup et le ka ba deuxième coup na sentiment et le ka troisième coup na sentiment nga na yebiko zeme kuta pa mwasi na un coup nazolo bela mingi omona mwasi mususu bandani nga mbaye na ye libona ina likatombaye ne bana na nkati libona mwasi zaka munene likatombaye ka mukie yaya yo ningi muninga webike likateneza mukie mubala ningi okande libona za munene siku sale fort lokale kwa mwana muyanzi na za docteur na ko peso bakisi omeli na peso bakisi obaki ale libone ko mozonga mukie au fur et à mesure aux ans mobile azali kata mukie so bo sanga ne nzoto libone fezonga mukie pour likata mbaya neza mukie so libone zo tika ka munene c'est que biko sone libone oti punga na yebike li makata mbaya mte fongola libola mwasi au moins mbaya azali bo kata munene azoya mbaya li mwasi azali bo mukie au fur et à mesure bazo sanga nzoto ale libola mwasi yezo sko mezira likata mobali ale libola mwasi fongola ko munene mais na ndimite ke libola likata mbaya ko za mukie ale libola mwasi ko munene non punga na yebiso bo mesana mobali bo umeli donc bokoma même moral na sens au moins libola mwasi ezaka mukie likata mbaya ezaka likola libola mwasi pona nini mwasi azosukola nzoto ne bien mwasi na mobali bokomi même moral na sens ni to be mo moral na donc mwasi na mobali so bozo sangana nzoto oka mobali azoka plaisir makasi pona ni bosibo umeli bo mesani mina comment kama lelo au moins moi c'est pas maman mokoko banini na to comprendre te mbena nga so akoti pa nga na komi polele na pona nini yo o traitera na nzoto na yo te o sala chrétien santé na yo te o vanda no ka bwende bele ba potel bumezoli nzoto ba potel bumezoli biso vagin o ki pa ngote o sona nzoto na te no ba na ta se chaque jour moi mo la docteur landaka conseil na ngai somaka bakisi nango ozo mela ozo soigner sexe no bakisi nango ozo baka ozo soigner sexe no moyen tune funga ma vagine so ekuma munene likatambale tika mukie ezate bobaka toujours basa kuma ya kaka mobali nanga so kokanga sute mobali nanga so simbe sute mobali nanga katenzo lemba bongo bino basi ba kate pointe sa muteke façon na fungwami yibite pote muso elio makasi efungola sexe mwasi omona sexe ko munene so mbala koti pina mbala ko mukie aliyo ye pa mama bokoko ke nini o mobena ali katane konzi katambale konzi te ezande yo mwasi pote mo fongolo libolo ko munene ndesko mona mbali akumo mela mobali boso na kanduto na bino libolo nde muteka efsimbi libala na yo fongola libala na yo ezande libolo na yo fongola libala na yo eza kolamba na wana te fongola libala na yo eza caractère na te funga libana na ezana libolo na onde mutisimbi libana na yo donc pour libana na ezana ambiance pour libana na ezana elengi pour libana na ezana kitoko na elengi donc ezana na harmonie et ande fungola libana na ezana libolo na yo soko so soye libolo na yo bien ozo komisa ngo kanga dadi moni na kangi di kofiti libolo ezana kanga mabwe ya libana no ekufa te mobile no atabimi libanda ok ne corps âme esprit te ok kaka atali kaka zongi na ye po ebina ndako na ye azaka l'aise mais so mobile na komo kende 3 jours 4 jours yeba ke kuna e komi na ba défaut
oluki mwa muyanzi mbango soigner ali papa zongi na ndako ya to ba toujours basa mabe babala bango basa kitoko bana mabala te pona biso basa kitoko to lekala lendo to lekala kumu ozana nzoto oza kitoko mais o soigner quand tu na chrétien tout ça en chrétien te na ba toujours chrétien mutuka kuto mona sali 3 mois tamboli mais à chrétien mais chaque mois et ça la chrétien pour nini pour ebike mutuka wana etamboli trop dans 3 mois na esali mingi il faut ba simba ngo ba bongisa ba kuto ezo ampagne makasi mais biso basi to bikana sokwana ka mai na sokwana ka mai eko simba na sokwana ka mai eko simba na sokwana ka mai eko simba mais oh tsaka pe mai te na chrétien pété mai to boiti o sokoli mai mais ko potali mwana mai si sa potali mute le responsable monsieur ana kisi so meliki sa bokoko o baki o tongoli de potali mwesili mama somono zo konda luka mwa muyanzi na kopeso kiso meli o baki tongolo komo lia mingi o mona santé ye mnene za onka te fumela ba vitamine bakisa bokoko pesa pe santé kitoko bino kuma ka vitamine mo komi di boom nene matama lokwa sui mwana beli lokwa muto meli soki nini matama azo mamba vitamine bozo mela soko meli kisa mwa muyanzi okolia nde mingi tango zo lia mingi wana nde le moi mono ye munene ovimbi omela ba vitamine ate boluka mwa muyanzi vitamine te bakisa bokoko ka eza belebele ozo mela ozo lia mingi ozo suba mingi mozo vimba ozo ya santé bino komanga sa vitamine to zate na Congo sa vitamine non kisa bokoko pesa comme ça munene ezaka vitamine te netinga santé mwa moyen santé na ngao eza vitamine te eza bakisa bokoko na salaka yo na zo ya munene bwe bakisa bokoko na salaka comme ça munene na zo me bakisa bokoko na zo lia mingi yo na zo ya munene eza ngo vitamine te vitamine ya bozo mela mingi yana eza no tama bumu tama kitoko te o mwa sa comme matama na zipe longi nyoso moi miswe mwana ni zate moi zole mwana ni ate moi muna ko mwana ate okomika longi matama ya bo sala makasi pona baba spa mikoboza na botika matama wana ya kitoko te botika matama ya santimate matama ezole kabino ya na ebike mwa siko asala mingi likbolo na nde za lengi poli katana nde tema kaloko alibe moni loko la libende di traité tele metimbi to bali katana esimbi to di katezo timbana to di bolo zo fungwa ma ifunga ma wete di bolo fungwa ma pende kamilo kola bon lokola nini e ma webe mane kanga tine na libende di bolo patango di bolo kate koti ale di bolo kangwi di kata webe ya di bolo mususu di bolo kate koti ikanga na ngote au moins les kata suite ka pour moi bimi ya wana di bolo di suite wana comme source comme et là sous sentimenté di bolo fait kanga li kata lokola ema do li kata kanga meso baluki be kanga mi baluki be kanga mi zongi be kanga mi kebo kanga donc partout di bolo qui na li kata mais ba film pas comment li bolo à part li kata pas non li bolo fait kanga li kata lokola ema wa papa ta vexera no kité akobwa kana 30 minutes mbala boaki na 15 minutes papa éjaculé a boaki mba moko donc sentiment papa ya makasi plaisir à papa za kasoki li bolo e kangi li kata lokola ema ne plaisir à papa mati sentiment ni mati e comme si na dimension na o bika wana o mbeba ninga ba koma dimension mbala koma dans la dimension wana mais bino comment le contraire moi libona likate bana tina ndeni mama o pena za mama kini mama poto mama pena mama libona likata pe bana ti c'est wana moi c'était wana ipave pour moi so pena moi si tant likate ko tan libona yi tango yaka lokwa libende wana ay libende na ima ikutani ekangate osomone e makuta ya musika libende ya mwa pembeni boma pa
et me comme koni kangi maman likata kangi maman libende bon libolo so pena kana sika libolo pena lai libolo pena libolo ba benga libolo ouais banga maman ba libola jibola ba benga jibola do jibola pene kanga likata te ya me jibola pa ko jibola pene zo yamba likata oui so que monde mezaka tu kanga mi donc so pa libolo likata pene nga benga ngo musisardo pene zo yana moto nango yakawana monde ya cha ya so pa tango kota cha so pene libolo pene kangite aya c'est quoi libolo plastique pour se pene ya musuni dans libolo pene ya musuni ba benga musuna ngombe mutunya pasta ya pasaka so pene kangango mama ton pozo yamba libukat musisardo wana ya koza le bembete ya bi bosa ba ventire mama bi bemane sila kala moi ça la so bembete moi ça za kande kamulangu tango zo yamba papa ozo binele pina kamulangu we kamulangu di choba monen kamulangu chombe we walutu we non ya banzembo ba misaba yemba wana batea rande biso il faut un rythme so muninga moi so bina te ba danser ba binana yo pozo landa ba pana bango ozo na makamna bango ozo landa ngo zo pratiquer ngo osa pratique bye bye je t'aime.